original. Bonsoir, bonjour na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mokolo lelo. Nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo na ye kosalela bino vraiment émission te. Na ye ko salela bino kaka mwa annonce moko ya mukie parce que Mama Bijou d'Or asala makambu ebele. Mama Bijou d'Or asala ka ba annonce, Mama Bijou d'Or asala ba publicité, Mama Bijou d'Or abeta masolo, Mama Bijou d'Or alambaka, Mama Bijou d'Or asala information de la Congo, Mama Bijou d'Or asala vraiment makambu ebele. Na mutu nyonso tout oyo tala ba video Mama Bijou s'abonner na Bidor TV te. Mama Bijou d'Or nous a ko invité s'abonner na Bidor TV aux ala jamais d'ici. Lelo na ye ko sale la bino mo annonce moko ya mukie. Mokili mobimba ezoloba ba réseaux sociaux nyonso tout ba information ezobima. Kende ko la biso ya mobali na kombo ya énergie kilo ya Afrika akufi. Yangwala ndeko na biso ya mobali énergie kilo ya Afrika abengi Mama Bijou d'Or alobi Mama Bijou na lingi salela bana ya Bidor TV batu nyonso tu balandaka yo salela bango émission yebisa bango ke nga na kufite naza na bomoi notre énergie kilo ya Afrika za na bomoi pour le moment azovanda na Uganda na Kampala énergie alobi Mama Bijou d'Or naza na bomoi naza na besoin batu balakisanga bolingo na bango. Numéro na nga ya téléphone pesa batu oyo nyonso tu balingaka énergie pona ba benga énergie. Bayeba ke oyo nyonso tu bayoki wana eza ya lokuta naza na bomo et puis naza na longue vie. Mutu nyonso tu azanga problème te tamsu na santé, tamsu su financier. Naza na bomo ibala kisanga ke balingaka ngai. Oyo za besoin ko aider énergie na ndenge la sepelisa bango na musala na nga ya théâtre abenganga. Atala ba conseil à pamba oyo kosala ngai bien parce que naza mutu naza star naza na besoin ya ba soutien ya bandeko na ngai. Nazotela bino énergie kilo ya Afrika. Boyoka ye, bomona ye et puis nazongela bino pona kopesa bino numéro ya notre star na kombo ya énergie kilo ya Afrika. Akufite azana bomoi. Oyo nyonso tu boyoka ki wana izaya lokuta yeyo. Oui, ba photo ya énergie yangoyo ikokoza na mutu mususu yoki kaka kombo mais oyebi énergie te ba photo na ye yangoyo nazotela bino sikoyo voice ya énergie. Bonjour, Mama Bijou Monsi, bonjour. Bonjour na bandeko nyonso oyo bozolanda émission ya Mama Bijou Amser. Bonjour bisika nyonso bozwami. Eza wabino oyo bolingaka énergie likunde kilo ya Afrika en direct ya Kampala Uganda. Vraiment na ningana ebisa na bandeko nyonso Mama Bijou merci na recherche na yo et puis na appel na yo vraiment merci na bandeko nyonso bakoka voice oyo ngai énergie en tout cas ngamo pe nazwaki message wana na website na bandeko nyonso bisika bozali ki ngai énergie na kofite naza envie moto abanga te moto so partager photo na partager yango pona olobaki ko confirmer na bandeko mususu bayeba ki message te ki énergie a kofite donc na kofite bo continuer ko partager na ba photo na ba page na bino pona ko translate message donc ko publier message vrai ki énergie a kofite donc ezanga wana voix na ngamoko énergie donc Olimbisa énergie donc naza bien bobangate ça va God bless you na bazonyo beaucoup ka message oyo merci boyoki énergie aza ya kokufa te énergie aza na bomoi bobenga ndeko na biso ya mobali numéro na ye epesami et puis numéro na ye ekokomama merci. Oh coucou, bonjour mes fanatiques, bonjour à tous, je vous aime beaucoup, je vous aime tous, des gros bisous. En tout cas, bandeko Sony, Sony Makasi. En tout cas, je suis vraiment désolé, je suis désolé. Nabisala sala obosan internet, nabiloba loba obosan internet. Vraiment, je suis désolé. Okangi photo asika otie na internet. Autant dit dra asika otie na internet. Osombi elamba asika otie na internet. Oh là là, je suis vraiment désolé. Désolé, vous commencez à exagérer, ça va pas non?
Oche planta sika. Internet. Désolé. Ozangi ne lo lobo lekin internet. Olobi n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. 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 Je suis vraiment désolé. 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 Nabisala ça en internet. Bobi c'est sur internet. Par semaine, combien de photos au Pibliaka? Désolé. Oh là là. Ozolia, au kangi photo, au sali vidéo, au tien internet. Désolé. Je suis vraiment désolé. Zope sabino numéro ya énergie. Après dans la kisi bino ba photo ya énergie, na roté la bino pe ba photo ya énergie. Bota la énergie. Énergie azala bon mo énergie akufite ezala batu mususu bayebi énergie te bokomona ba photo ya énergie sikoyo. Numéro ya téléphone ya énergie ezali 0025 67 30 67 53 30 71 87. Mama Bijou donne au komayango na se. Notre énergie akufite azana bon moi. Aza pour le moment na Uganda. Énergie yo eza batu mingi ta mususu oyoka kombo ya énergie oyebi énergie te. Énergie asala ba théâtre, énergie aza la chaîne na ye ya YouTube, énergie vraiment aza bien parce que azo sala musala na ye ya théâtre jusqu'à maintenant kitoko. Énergie atindeli Mama Bijou d'or ba photo mibale alobi Mama Bijou d'or vraiment ta ba photo oyo pona koyebisa batu ke nga na kufite. Bozomona bien te lumière ya nini mais nazotela bino numéro ya et nazotela bino photo ya énergie yango oyo na kotia yango na suka. Énergie akufite alobi Mama Bijou. Donc yebisa la ba fanatique na ba tunyo surtout balandaka yo ke nga na kufite naza na bon moi ba benga ngai. Muto za na besoin ko soutenir énergie na misala na ye asalaka ko soutenir énergie na musala na ye ya théâtre asala to sepela na yango et puis to sepelaka na etina lelo. Lokola aza na bon moi aza na bon moi aza na biso to sunga ye parce que mutu basungaka ye soki aza na bon moi ke lelo oh na souhaiter na nga mabete énergie ozali ma copine lelo énergie aza te tokomo loba ke oui tolingaka ye tokomi kobimisa bambongo tokomi kosala azali na ye na bon moi aza bien santé ya kitoko alobi tolakisa bolingo na biso sikoyo. Donc na pesi bino numéro ya téléphone ya énergie na teli bino moi extrait mukie o énergie asala et puis boyoki moi voice na ye aza na ye na Uganda. Donc ba fanatique nyonso tu ya énergie kilo ya Africa énergie azawana énergie asepeli sepso na ba théâtre na ye parce que aza ma copine. Donc likamna ngana yebisa bino ka yangwana énergie aza na bomo akufite. Donc nazopesa mbote na babone na nga tout na mutu nyonso tout oya s'abonner na Bidor TV. Bon continuer kopesa Mama Bijou d'or confiance parce que nazawana po na bino mutu nyonso toza besoin ta mususu osa la publicité na yo oza la besoin l'examen na Bidor TV ko hésiter te Mama Bijou d'or azawana oza la besoin ya annonce moko boye o lekisa po na batu bayoka ko hésiter te luka Bidor TV na osalela yo annonce na yo kitoko et puis ekoyoka. Oluka na yo libala oza na yo star Bidor TV azawana nazawana pona bino. Donc chaque vendredi bozala wana pona masolo ya kitoko live ya bien. Numéro de téléphone à Mama Bijou d'or epesa mara epi ekomami awa. Ozala besoin tout ça la émission na yo en tout cas ko hésiter te nazawana. Vendredi na 21h30 bozala wana ebele liboso ba télévision na bino liboso ba téléphone na bino pour ko participer na moi 1+ au Mama Bijou d'or asala pona bino na journée ya vendredi. Na linga bino mingi parce que sans bino nga vraiment mobulu. Mbote na ba ma copine nga tout esika bozali na moni Mama Magui na Belgique na moni Mama Jolie. Na moni Gina, donc Gina mosi kwa na Irlande wana za donc c'est mec ya moto. Merci na nengo soutenir Mama Bijou. Donc na nengo benga nga vendredi pour na ko participer na live à Mama Bijou. Donc na pesi mutu nyonso tout mbote oya soutenir Mama Bijou ata na musika. Donc le numéro na téléphone ezana donc na besoin ya ba soutien la bino moi appelle hein kopesa Mama Bijou d'or courage. Kopesa Mama Bijou d'or peut-être olingi o pesa nga conseil baboya ka conseil te nazawana pona bino.
Bijou la Blanche na Congo na linga ko mingi dans na pesi mbote na groupe langa nyonso na groupe langa moko ya WhatsApp les amis de Bidor TV na linga bino mingi na moni maku mavinga na moni masamba sanari na colonne na moni la carte qui gagne donc batunyo surtout ba soutenir Mama Bijou donc on a carte ya motema ya Derek Mosi bye.